lelo boye Marie Misamo azosala carrière moko nzamba tieye Marie obanda na âge oyo pour kosukisa na âge oyo mosusu akozwa relève akokende boye. Kumama kolo tata Kumama kolo tate Yele baba Kumama kolo tate Kumama kolo tate na motema yele baba Kolole Hi yo yo yo, hi yo yo yo, yo. Kumama kumame na motema. Hi yo yo babe, hi yo yo babe, hi yo, hi yo. Namotema Kumama kolotate Kumama kolotate Yele babe Oh yes Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous retrouver avec ces chants d'adoration et de louanges interprétés avec beaucoup de foi par la sœur Marie Misamo que vous connaissez très bien. La sœur Marie Misamo est donc notre invitée avec laquelle nous allons parler non seulement de son nouvel album mais aussi de son parcours musical, surtout que nous recevons Marie Misamo pour la première fois dans le cadre de cette émission sponsorisée par Vodacom, leader dans le monde cellulaire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons donc avec vous saluer la sœur Marie Misamo. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans FASP sponsorisé par Vodacom. Merci beaucoup. Alors, sœur Marie, parce que tout bandit pendant la prière, hein, parce que vous êtes très attaché à la prière. Prière est d'ailleurs titre à un des albums où bimisa na carrière na yo. Alors Zemboana ezali titre nango nini et pourquoi kaka yango pour na début à émission na biso alelo. Merci beaucoup. Nzembo wana soki na yembi yango nanu ebimi na album te eza juste kaka na kati ya cuisine na biso tozo préparer yango nanu à la longue to obimisa yango mais na préféra ka kozwa yango po yango ematisaka susu kiti ya bokonzi na Nzambe pesa ngai posa ya kopusa susu pembeni na Nzambe. Musique yango adoraka lelo Nzambe obandi yango ndengeni oye nango ndengeni. Merci beaucoup wana vraiment eza kati na ngai eza eloko oyo na ko forcer te na force quand même pas et outil vraiment na nzela na Nzambe ngolu wana Nzamba tchakati na ngai na ko quand même ko expliquer ngo batute donc na bandi yango na bomwana vraiment makasi na 9 ans ezaki mokolo moko boye ba bengisi biso na église pour na sambela na Pentecôte ba bengisi biso babi bazana besoin ba na âge o ba fille ba garçon ba ya bazana likambo yebisa biso leur to komi babi bali to sala chorale moko pour na chorale d'adoration nandimaki nakoti mais ilikamaro kamwe pa inangai tangu naza ko yemba batu baza ko sepela na ngai batie pe lisusu danse pona tobina ba tambourin bani puisque na sala pe danse soki nazo beta batu bazo sepela na ngai nazo yemba batu bazo sepela na ngai ndo yemba nini tango wana mingi mingi bazali nde koluka mayele oyo ya mokili nakamati mokano nasalela na ngai Yesu Nzambe oponi ngai otimi Allez, bravo pour tellement eza ya kala mingi. C'est toujours avec Vodacom.
Ok. Merci beaucoup. Donc, tant que vous bango, bazo sepela. Ouais, bato bande ko sepela et puis ko sepela ka pambate nzamba bande ko sala na nzela na bato tant bazo yoka bazo bongwama et puis bazo comprendre bazo croire que eloko euti pas inangate et euti pas inanzambe. D'accord. Mais alors, à quel moment est Obima et penda ko se faire sentir? Bon, comme à qui na moment moko boye, to komi ko sangana, par exemple danse, to komi ko sangana par exemple bananjili, il y a église où il y a Pentecôte, il y a Pentecôte. Non, nazamo nanjili, te nazamo na masina, masina sans fil. Na Chine. Mote na bango nyoso bazebe na kati ya Vodacom. Nzama pambo la bango. Tozakita mto sangani, tozoyemba, bango ba beti biso pe to beti, bango ba yembi biso pe to yembi. Malembe nzamba eko sunga na ko découvrir orchestre moko Shalom na quatre orchestre wana bande ko beta na instrument puisque biso kala tondo beta ka capella tondo yemba capella tozo beta ka minoko boy sans instrument ti nzamba ko sanga grâce na kutani na ba frère wana na préféré qui vraiment bango ba encadrer ngai puisque ba prophétie bande ko make Marie na ko sala makamine na bomo ina yo po na koli na famille moko eza vraiment ya malonga te puisque naza na affection ya papa te mais na tango wana naza affection ya papa te puisque atiki nga na 4 ans na âge à 4 ans ou comprendre vraiment makambo ya vie et makambo mokilité nazalaki vraiment kutu pona koloba na komo benga papa kala mingi te donc siko dasuki quoi. Bon, koda suka non mais eza eloko moko oyo nzamba consoler motema na ngai quoi. Donc le la consoler ngai il faut na manifester ngo et puis il faut mona na miso na bato ke kala Maria benga ka bato ba papa te mais soit konko benga donc nzambe asalaka makambo bato tamsuba kwa rosalate. Ok, donc encadré on a pas frère. Encadré ngai, l'air encadré ngai vraiment na ko fanda na nzela encadré wana ndesiko yo na ko kuta na frère de baba peso encadré ngai bengi ngai na imba na album na ye Samalia nde na imba na album ne Samalia nde na ko yebana. Alors na album on a oyemba ba duo ça na de baba etikala lelo histoire ya carrière na yo. Alors potozonga baba frère de baba et puis na frère Emekano. Voilà. Et puis cool Matope non pas après voilà cool Matope na yemba na été mais na yemba na legi na ye Guy Matope voilà frère de Baba Oyazana Bukavu na cadre ya évangélisation voilà donc titre nango susuni Nazirea et l'axinine consécration au liba titre makasi mystère du voile consécration tango ba moana Vallée à Banca tango ba moana béatitude tango ba moana eza ko se retrouver na kati ya Bible tango ba moana eza ko se retrouver na kati ya Bible eza eloko asikate eza eloko oyo ya ko bimisa yango po soki ba bi gloire à Dieu directement mutuno ça comprendre que na komisi nzambe gloire à Dieu mais soko lobi na Zureya il faut au limbole la batu Vallée à Baka il faut limbole la batu eza eloko ngaka beaucoup plus ndenge yo au sali émission na moko eza ya ndenge na yo bato mosusu bazana ngo ya ndenge wana te donc pendant roloba au bakisi en plus na okumisara yo voilà quoi au bakisi en plus comme ngai na lingaka koloba te nzambe na commission na tondio na lingaka kozwa ba mots eza difficile pe ko traduire ngo na peuple nzambe po ba comprendre po mosusu ko kozwa ngo ka boye mais comprendre ngo te mais soki yo nzamba sali yo ngolo ya ko fongolo moi mayele muke ya ko comprendre ba mots mosusu pona nini te okoko pesa mpe baninga. Mais est-ce que vous en avez souvenir ya nzembo penze bimisa yo tango bandi carrière na yo na musique chrétienne? Naza na souvenir ya nzembo te mais naza pe na souvenir ya album puisque na kati album wana o babengi les dieux o babengi pardon babengi Nazirea eza na banzembo ebele na kati banzembo wana la reconnaissance et tout abatou les dieux qui connaît tout nzembo o ya frère Nangali Foko et tout abatou Nazirea o pe na utu yemba et tout abatou donc pona koloba nyonso tout et contribuaki na kati ya carrière Nangai pour etombola ngai pour nabima. Ok, alors Marie Misamou, on a l'impression que depuis album on a des babas, après plus rien. Et pourquoi? C'est dû à quoi? Balobi, il faut qu'on comprendre étape et l'eau qu'on surtout ils ont une étape nango.
tango ba révélaka moto secret moko boye et ça la somo mais tango eumeli kati na ye et comme stable ayebi ke nzambe soki neti na bandi ko sentir déjà boye c'est que nzambe alinga lo balangai donc directement a comme moi ko comprendre message na nzambe écoute na nzambe pona ko loba leur mari misa mwazala qui révélé na miso na bateau c'est normal qu'il y ait une ampleur wana mais gloire à Dieu Marie Misamo a comme stable stabilité stable oui instable pourquoi puisque carrière yango na kota ki yango sika na yeba ki yango te na âge nini nzembo to na sala ki yango na koma ki déjà na 23 ans voilà donc pour roloba na bandi yango sika et puis na ko pesa ka exemple e bandeli émission na yo ezaka ndé monte na émission yo puisque siko comme stable ta mususu e bandeli za ki bongote o bandeli ko meka moi moke pourquoi pas ngai puisque babi nature peut enseigner kabiso musique chrétienne na makambo ya émission na ndimite ga ndenge moko marimisamu eza na kokolo bango eza ndenge moko pourquoi eza ndenge moko puisque eza carrière ya mutu lelo be marimisamu azosa la carrière moko nzamba tieye mari obanda na âge o poko sukisa na âge oyo mususu kozwa relève ko kende boy émission pe ndenge moko chaîne oyo epesio elobi pour le mukende obanda na âge oyo obanda pardon na date oyo poko sukisa na date oyo ba contrat ndenge bosalaka donc pour rolobake ce qui nous embelelo a télémisinga bi mari misamu telema osala asosala nanga oyalingi plus tard pas ko sana mosusu plus tard pas akosala nanga susu ko leka makasi pona comme une expérience. OK voilà. Mais au-delà ya likambo ya expérience mari misamu soki to tali na musique na biso ezala ya oyo bolobaka ba monda no ya bino na likambo etali ba chanteuse bato ba basio ba embaka de constater que carrière na bango ezalaka souvent et réussissaka mingi soki encadrement moko ezali soki tozui na ka ya ba musicien na biso ya obobenga ya mokili totali ba Pongolov par exemple ou quelque part j'imagine inspira kayo parce qu'il encadré na batlogwa ba Suzy Kaseya popolo et donc vous sentir que suivi ezali pe mutoazo vandisa soki toke na ba Betty Masikini to na ba Gérard Akwesson to na musique chrétienne lelo tozo sentir par exemple on ota ba tenir alors mbongo azana mobali nae on a l'impression que quand il n'y a pas d'encadrement il y a un problème est-ce qu'on encadré? Merci beaucoup. Encadrement sur une talango bien zaka libalate. Parce que Suzy Kaseya babala na raté l'église na Pongolo. Donc pona koloba encadrement langai na koko bimsango tamsuna miso bato boete mais botaka longtemps on a la salle na mosalo malgré ko finga ko minimiser kotonga koloba n'importe quoi mais Marie Misamu toujours aena polé et pas polé mukendi pona koloba ke nazana moi classe moko oyo nzamba zo continue toujours kotangisa ngai et puis azo tangisa nga na nzela basali na ye na nzela entourage même na nzela na bino boko kosunga nga donc pona koloba encadrement ezaka mutu moko te mutu nyonso ko encadrer nga et puis nazana mbatu nanga ba encadrer nga mais rien n'empêche qu'il y ait aucun conseil. Parce que Tango Landi, album Moyo, titre non Naziria. On sent l'encadrement de Debaba. Pourquoi vous continuez à te? Parce qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Pourquoi vous continuez à te? C'est tout dû à quoi? Tu changes équipe T pourquoi pour asa dekolanga katina Yesu mais tu as sous dio on a te ce qui dio nzamba sana biso alinga sala voilà donc pour koloba ce qui vraiment nzamba ko permettre les sous to travailler na ye na oboyate puisqu'ils ont mosali na nzambe aza mosali na nzambe bato mingi baloba ke Marie Misamu a comment séparer azar sous bien te na papa de baba lobaka naza l'extraterrestre nazala moto nazanga biographie donc ceux qui n'ont autant de biographie pourquoi pas n'ont autant de papa nanga puisqu'elle est qui n'a nzela nanga les lobos so babi batanga ba journaliste on va porter pas un plus pourquoi pas n'ont autant de ponayo pour les qui n'a nzela nanga donc pour la koloba na boui nazala extraterrestre naza moto oyo azana passé na ye azana présent na ye y a débat ba ezali likambo choloba te instabilité et peut-être ya kizunguzungu zo qui juste après album Nazirea non pourquoi kizunguzungu parce que so nazaki na kizunguzungu stabilité. Non, na sens o nazolobela na sens nini. Mutu nyonso tango aza ko embrasser loko. Par exemple carrière. Moi vertigé aka.
surtout sur le sein du succès. Mutu ayebite à côté na monde wana sika tout peut ça exemple. Pourquoi nzamba tia mutu ko botama, mutu ko kola, mutu ko kufa. Pourquoi nzamba sala mwana koli abali pe akufi. Pourquoi nzamba sala apesa batu mayele basala introduction dans la lettre développement et puis conclusion. Pour le rolobake et le koleloko ils ont un impact nango. Marie Missamu azaki révélé ce que Marie Missamu a commis stable et puis naïbité futur puisque futur nabiso nzambene mutaye biango. Alors quand on regarde Marie Missamu aujourd'hui, on a l'impression que ba chrétien penda engagé ba mona ronire mutwa libanda mutwa pembeni te. Selon toi ils a dû à quoi? Pour nangana kokoluba so ba mona nga mutwa libanda. Ouais. Lilo be muta koko rejeter ngai. Batu bakoko mona nga nazanga sens te na vie. Mais soki nzambe wana azo batela nga devant bandoki, devant banganga. Afongoli nga porte na ye. Abi Marie Missamu. Lokolo beti porte. Na fongoli o porte o kota. Au côté que à côté de la carte langanaye, puis azo compter ngai, azo tanganga besoin naye. Ce qui le lobby, Marie Missamu na lingo le kana mission oyo, pona op sa peuple ya nzambe, liloba moko bo oyo ya ko consoler, oyo ya ko adorer ngai. Azo benganga besoin naye. Na préféré nzamba benganga besoin naye. Po ba bi oyo ya likolo, ce qui kangami ya seko kang, ya sepe kangami. Na likolo so ifungwami, na sepe fungwami. Tamu susu isa nango kunki nangai. Kunki nanga na bengi nini. Eza futur nangai, eza pardon ba problème nangai. Ba problème ezo ye nangai. Lelo boye eza kunki nango ozala baso mo nangai pamba. Mais tant que nous avons ok, Marie Missamu, est-ce que ça peut être peut-être par rapport à ma clip nayo, par exemple, qui va chorégraphier l'équipe trop au lieu peut-être à la plus une chanson d'adoration, bah mon appena mutozo adoré que bah chorégraphie na nenga mukete. Est-ce que au monité que quelque part attention aux autres d'ailleurs au lieu d'aller vraiment dans nzambo yozo komi c'est la biso ndeka na uteko ebisoso tozongi lisusu beta pe beleza kana kati ecclesia la kisi église tant adoration ezali. Tant il y a louange ezali, tant il y a exhortation ezali, tant il y a prédication ezali, il y a méditation ezali, mais pour nangai voilà nous sommes comme ça la danse na bomwana ezaka wana te bongo lelo bosoki nzamba tie kati na ngai mabina ngai nani na koko ya ko changer yango soko landi bien. Tam sou musique oyo batu bande ko mona kaka musique ya kaka ya bongo, musique ya kaka bongo, mais siko ekomi na ndenge mususu landa ba clip ya batu nyonso o sentir que ce qui ekomi tango ya sebene bapini. Pona koloba David babina kapona nkolo wana bongo nga Marie Missamu soko bina ngai na bina tam sou na nzela ko bina na ko toka wana kutu science soko tali science usuka science. Soko toki okoko bimsa ba malade msuka na nzoto na yo bongo po soki na bine nzambe na toki pourquoi pas nzamba. Alors Marie Missamu utaro bali kambu ya instabilité peut-être yango pende mutu ba chrétien mususu ba zorama ba distance na bango parce que instabilité on est par exemple les lots tolobi déjà il y a des baba. Mais ça peut un moment morobo et bamona qui trop pembeni à Sony Kafuta na ba croisade na nyonso et puis plus rien. Pourquoi? Et ça continue. Ça continue. Pas comme avant. Pas comme avant, je sais pas, mais ça continue. Pourquoi ça continue? Puisque et loko nzamba tchekati na ngai izakaka. Oh nzamba tout aki motema na aluka ngai izakaka. Tant qu'ils ont continué kaka pour travailler na ye. Donc travailler na mutu nyonso lelo boso ki nzamba salinga grâce ou bien sali mosali moko grâce ki afongole miso mona bulamu onga na zanango to ba capacité na zanango soki atindi alobi kekendo luka Marie Missamu ngai nani vomali bosa pasteur Sony ba musicien nyonso s'il vous plaît ba musicien nyonso ba kenda repa ina papa sunga biso papa salaboy
bongo ngai nani Marie Misamu na kende kaka na ke kaka ou bien na imposer ce qui nous embêtit tout ça va na likambo instabilité pasteur nonani pasteur nanga pasteur Shadrach tilelo zakuna nazaka kuna et là au mot échangé donc ezaka église na yo attache tilelo esa église nanga o na liaka liloba na nzambe. Voilà. Alors, les lots, parce qu'il y avait des problèmes avec Shadrach, apparemment. Besoin problème. Problème, besoin? Mais je sais pas, moi. Yokani, vous se réconcilier. Ah ben non. Tout ça très bien. C'est comme nos bandits français. Tout ça très très bien. Oui, Coco, ça la française, à la moins facilité. Non. Donc, tout ça bien. Voilà. Asa papa langai. Asa papa langa o ba bina kati anda kuta mususu mabe zanga kateni nité mais je ne crois pas ce qui yangonde na koko ya ko beta c'était ce pasteur nanga salinga mabe ou bien nga na sali pasteur nanga mabe puisque incompréhension exact exister c'est naturel. Donc on roloba ce qui yo ki wana eza yango tam mususu wana pesa mensonge. Instabilité ça par exemple likambuya yo na producteur no ya Glen Music qu'est-ce qui s'est passé vraiment parce que c'est comme si à partir de là beaucoup de difficultés aussi et bandaki ponayo. Pourquoi? Bah difficulté à qui pourquoi? Asaki le quoi papa langai. Moto oyo nakataki kutu liboso yende muta découvrir kinga un album oyo ya Mosamali ya papa de baba. L'air à découvrir ngai albina linka sœur wana to sa bosane boyimba nae nde to yake osa nazirea. Carrière wana na bina ebaki angote malgré nazalaki moto nazaki na ba promesse na ye mais na ebaka carrière angote monde ngo ndenge ezali yende muta sunga kingai yende muta eda kingai et puis leur toiko tika na boembala moko directement et sali instabilité mo na vie na ngai c'est normal. C'est normal, na koko zana producteur, na koko zana katia libota, directement libota na ngata msou parent koufi ou même ndeko koufi bandeko sunga biso directement instabilité koti. Gloire à Dieu. Marie Misamu yeyo. Parce que ma question c'était par rapport à relation qui sentimentale, tu as un professionnel. Asa papa langai. Asa papa langa odo yebana na mobile ne ko le kabenga papa. Ah non. Alors c'est comme ça yo pe oza mobile nanga. Puisque nous avons papa. Nous avons témoignage dans Gaïawa. Nous avons témoignage et beaucoup plus. Nous avons parlé vérité ou tina samotema. Tant qu'on a benga on a téléphone to benga anga. Na yambara nani. Tina suki si tout le bakara na yambara na yambara papa. Papa est un signe de respect. On a perdu qui ça fait longtemps et puis n'a quoi embrasser on a comprendre que c'est un signe de respect. Il faut na pesangwe pas. Ton chéri peut-être aussi ton papa non? Ben oui, pas de problème. C'était le cas de Glenn non? Ah mais non. Ah mais non, quand tu parles français, c'est beaucoup pour ça. Vodacom, leader dans le monde cellulaire.
Alors Marie Misamou, donc tu as que bêta les solo à producteur et tu comme qui précisément na Kaya Glen, pratiquement à Lansakio, pratiquement Bokabwani nae pour des raisons on a notifié expliqué malheureusement parce que ils ont facilité, hein, sûr, ils ont surtout connaître problème d'un producteur, non seulement problème à Makambu Yambongo, mais je crois que problème il y a sentiment. Et là, ma maman est belée, la musique au Congo, ils ont la musique chrétienne, mais wana ils ont la musique dite païenne. Et la rabango, mais ngai kola na nuela ngai te gloire à Dieu, non ozala ekenge, puisque babi ba misusu eza bazar ba se serva kalokola bandaki sana biso. Les lobo soki ngai na signé contrat par exemple na moto moko boye, na koyeba ndenge nini ya kokende na ye. Est-ce que Bala, Marie Misamo Obala? Marie Misamo Abala. Obala yimgoni. Soko ebisaki ngai na ngai na ela yo photo na ngai ya mariage na ngai na elo cassette na ngai ya mariage yo moko linga ko mona ngalo ba mwana oyo kombo ya véritable papa nani kombo na e papa ado Boboti ne bana boni. Naboti ne mwana moko aza na Londres kuto anniversaire na ye eza vendredi le 13 mai akokisa 11 ans. Libala et Salemaki il y a 11 ans. Oui. Et ça, il y a 12 ans, puisque là, on a côté Nanda kwa Libala, Ndesiko na eko zoazemi, et puis moi, on a biso, à ça 11 ans, Kalamingi te donc vendredi le 13 mai. Nous avons besoin de permettre nazo kindo fêter nae, naza na invitation, babing singay na Irlande le 29, le 28 oyo, nazo kindo beta na Irlande, et puis moi, nanga ko rejoindre ngai. Alliance, yango te mute sali Libala, motema. Motema nde mutu yango nde mutu olakisa so na lingi te ok nzambe pe apimela biso to ebambe mitema bato oyo anga motema eyebi soki na lingi te donc pona koloba alliance c'est rien na kokolata alliance mais nazosala parce que mikolo so lobi obala te na musique chrétienne ekomi mwa ngambo mais so nalobi na bala te na musique chrétienne ekomi mwa ngambo masusu pe existaka te na kati na yesu mikolo ozosimba kaka na mwa image moko ya stabilité ya mariage ya image ya stabilité vraiment la raison lelo loba yango parce que naza na raison te naza na raison comme naza na raison te mais puisqu'ils a réel ils a vérité. Eza vérité que Marie Misamo akotaki na ndako ya Libala, Marie Misamo abala, Marie Misamo aza na mwana aza na Londres. Ozaka na mwana moko. Naza na mwana moko. Marie Misamo abala, Marie Misamo abala nde nini? Abala vierge. Ah, on est à précision moko importante. Marie Misamo abala vierge. Et puis ndenge na zaboye na yebi Libala ndenge zali. Marie Misamo ba mona yeka bongo. Nazo zape ba question nous tout nanga pe Marie Misamo azabo. Tozo ga déjà ko bala vierge. Na bala vierge. Naza na mwana nga moko za na 11 ans. Mwana ana lelo kombo na Hérite. Po bi mara ke ozana bana mibale. Naza bana mibale te. Tina nini kosala ngai mwana na memi na libumu na pasi. Oyebi kala na bandeki kozala soki net na moni mama non yoka bokabwana akenda Angola non c'est le pasteur Shadrach akenda Angola siko tango aki Angola ibobebani après nani non akenda Angola et puis après est-ce que c'est faux c'est vrai parce que les lobby qu'est-ce qui s'est passé en Angola là? Angola au fait. Mobali nanga ndi mtakenda Angola. Oui. Tozokende sikoyo na 10 ans yango yo. Papa ado? Oui, papa ado azana Angola. Bo se réconcilier. Tozokende na 10 ans yango yo azana Angola. Réconciliation comme réconciliation te mais séparation. Oyo azana Londres mwana na ngai ya 11 ans kombo na Hérite Misamo oyo azana Angola nde papa ya mwana nanga oyo abala ngai vierge oyo abala nga na Libala bandela susu malamu parce que c'est très important et très intéressant
C'est-à-dire, Marie Misamou à Bala. Ok? Bon, Marie Misamou à Bala. Azana Mwana, Azana 11 ans. Na 11 ans, comme on est riche, Misamou. Ngana lobi, confusion mouezara na mutumura kenangola. Est-ce que Moutouana kenangola, yende mtazana Londres, na Mwana ya 11 ans, to. Pour comprendre directement, c'est facile à comprendre que Batoubaye Bivinangaïti. Mobali oya balangai. A balangai vierge na bandeli susu. Puisque c'est très important. Très important. Très important. Bandela susu. A balangai vierge. Yewana koti sanga landa kwa libala a onorangai. Alatsanga bag na lata voile. Yewana akoti sanga landa kupa boti sangai mwana moko. Mwana wana zana 11 ans sikoyo. Azana Londres. Donc, comme on a rythme Sam. Ok. Voilà. Siko, il n'est pas en Londres, papa ado. Azan à Londres, Azan Angola. D'accord. Mais tant biso yoga place au Kenya Angola, est-ce que beaucoup t'en as? Donc t'en as ça fait longtemps. Beta du sol Angola kala. Oui, na beta Angola kala, puisque ils a réel, ils a vérité nangai. Mobile nanga soka za na Paris te na koko lobate ki aza na Paris. Donc soka za même na o na lubwa ko soka za wapi directement na lobake mobile nanga za sika boye. Donc vérité nanga ya ngwana na kuta na ilisute. Histoire moko très compliquée. Ouais. Eza mokumba nangai autant sunza ma permettre ngana memango. Et li ko lobate ke nazaki infidèle. Et li ko lobate ke nasaka mobulu avant yango na lia ramoni ngalobi nanga o azani sutinate. Non nakota ka vraiment libala ndenge wana ndenge na uti ko yebisa bino. Donc libala anezali malgré za Angola. Libala ezali malgré za Angola. Futur nangai na ebi yango te. Sekele ebomba mipai na Nzambe. Leo bina koko beta tolo. Que libala ane zali tamsunza ma permettre ezali souté comme pena koko beta to libala ane kabwani et puis tamsunza ma permettre que tozala donc tika nzamba kambanga nga kamba puisque ya ebi futur na ngai. OK Marie, pour te clôturer aspect à libala na yo pour tout ça sincère oui au vukango biso Marie na lingo sa face B ngai ba musique wana mtelisa ngai. Musique wana leo batu bafinga biso babosa na kake il faut battre la réputation na biso pour yango nde mutetinda ke ba diable ba démon ba lenga liboso na biso tango yoza ko etalenga oza ko ba n'importe quoi oh yo yebité c'est étalé na 10 ans na to bazoko étalé naza ko étalé puisque musala o nazana ngo les oreilles hein musala o nazana ngo eza ya likolo na ngomba eza na se ya mabilité na likolo ya ngomba ba mona mutu facilement. Donc 10 ans de fidélité. Wana na oyebisa yango soki na bina yebisa yo yango okukwanga comme okwanga te olina distraire mais ngana croire yo na fidélité to na moi kwanga na fidélité libaku na nzela kwanga na fidélité oyebiki naza mwasi kitoko naza bien mais soki nazalaki fille moko oyo kaka ya loyenge ne bato bamonaka nakota mabala combien pe na bima ben nakota pe na bima puisque ba proposer ngango yango na lobi bag eza nango alliance eza nango synonyme ya fidélité ba monaki ona ba musique parce que moni Marie Misamou moni soki muto ayebani lokola yo ezali toujours normal batu baloba ndenge bazoloba mais on dirait ezalaka kaka yo toyoka yango mingi pa basi oyo mosusu bayembaka te bango mpe baa na succès bango mais pourquoi kaka yo gloire à Dieu naluki yango mpe na makasi te ntango mosusu soki mobali na ngai est-ce que yebisa ngai jusqu'au point excuse-moi il y a l'isolo ebima tango l'isolo ane bimaka ya excuse-moi de le dire hein, mais je suis bien obligé de le dire parce que vous êtes très sincère dans galero l'isolo ane naza très sincère na yote naza très sincère na vie na ngai donc tango l'isolo ane par exemple ya mipende ya Marie Misamou kolaki yo na nzoto elataki yo ogéraki yango ndenge nini parce que moni masolo ezaka ondire elengika à côté wana soki nalobi boye esalaki nga pasi te soki nalobi etutaki ngai te na moto lokuta moto moko talinga babwakela ye mabanga moto alinga babwakela bafleur et puis so olandi vie ya Marie Misamou na profondeur nango oyokelanga mawa mais mawa na ngai nakokoleka te na télévision nayebisaki pasi na ngai eza boye puisque moto ya mokili atobetele liso banda ntongo ti pourquoi nayembaka na nzembo moko boye nalobaka ata naleli nalembi ye
bato bakoseka ngai koseka e eza kaka yo nzambe na ngai e yo ndo yebi vi na ngai e yesu e pape eza ka nzambe moto ayebi vi na ngai nakoko banda tongo koexplike bato mais soki moto akangami kaka na parti na ye abikaka koloba boye mabe mpo na ngai na convaincre ete loba nzambe asala oyo alingi mais album oyo sekele nga na bimisi okopesanga raison soki okozala na courage okobenga nga lisusu nafanda na kiti oyo otuna nga lisusu loba Marie Misamo oza mosali na nzambe yango lelaka pamba na baclip naza sensible na bato bayebaka te nayebisaka bato sensible en quoi parce que on va confondre puisque bomoni yango na bolingo te naza sensible en général c'est eza vie nanga naturel nakoki kochanger yango jamais mpo lelo boye oyebi question na lobi na bandolo ba masonge lelo lobi lelo kobenganga ou bien na baluki na nsima lelo na ozongo lobi nanga Marie bandela makambo olobaki na okoka suki oloba te vérité ka mutu balobaka yango donc mpo na koloba eza vie na ngai nzambe apermettre naleka na nzela wana ye moko ayebi pourquoi kolela wana bato bazwa yango Marie Misamo aza sensible pourquoi nzambe asala mwana koli abali mpe akufi pourquoi nzambe atia mutu kobotama mutu kokola mutu kokufa lelo boye Marie Misamo azosala carrière moko nzambe atie ye Marie okobanda na age oyo mpo kosukisa na age oyo mosusu akozwa relève akokende boye alors Marie Misamo tant na yoki ozoloba ke oza mwasi kitoko ozoloba ngo na modestie moko boye est-ce que tango oyembaka omonaka ke obengaka bato baya babongwana epai ya nzambe to séduisaka bango mabe eyaka liboso bolamu eyaka nsima eli koloba boye kelelo boye bato oyo batutamaka mitema na nzela ya baloyembola ngai na nzela ya loyembola ngai yoka kote ya tenue sœur Marie Misamo bakritikaki ngai ke nalataka pantalon mais landa na basœur misusu naza ndakisa gloire à Dieu bakritikaka ke sœur Marie atiaka rouge à lèvres sœur Marie atiaka maquillage mais landa na basœur oyo babengami basantu oyo ndenge babengami basantu na bato mais batiaka mpe maquillage moko moko boye nga azobimisa ba vérité yo kutu mutu obimisa ngo te mais nga ya préféré nga abimisa ba vérité avant mutu alobala nga nalika mabe na boye basu question moko moko otali manzaka lango lobi Marie Misamo sœur en Christ po ni manzaka boye ba o bakomo otia nga na préféraka eloko wana soki esalanga mwa beauté ekosunga pe peuple ya nzambe ekosunga pe bato na beauté moko boye na préféraka na tiango sans koyoka soni yango wana omonaka ti sœur Marie azaka manzaka propre azaka boye mpo na koloba ke na boyi na tiango na chambre na boyi na tiango na nkuku nalingi nabimisa ngo na miso ya bato soki ekoscandalize bato gloire à Dieu mais quelque part naza na molongo ya nsima ebele ya bato oyo bazolanda exemple ya Marie Misamo ce sont l'essentiel Marie Misamo toyebi makambo ozoluka te na vie na yo tozo comprendre te Marie Misamo ntango yo ke kobima na wazekwa mobali na yo na filme wana osali eza na but nini gloire à Dieu oyebi ke na vie oka tozomema mingi balingaka kutu te Marie Misamo balingaka kutu te bachrétien ta mosusu baya na face B puisque eza musique eza na bandeni eza émission moko ya bana nzambe te mais tant Marie Misamo a affronté yango apusani tunanga pourquoi Marie Misamo akeluka kaka musicien oyo journaliste oyo ayambaka bato nyonso mpona koloba ke place nyonso oyo liloba na nzambe ekoki koteyama ata mutu moko abika Marie Misamo osala yango puisque soki nalobi nasepelisa bato ya mokili mutu ya mokili okoki kosepelisa lelo lobi abaluki ya na préféré na sepelisa nzambe nazwi nzembo wana pardon nazwi filme wana kolakisa ke mwa mama oyo ya kati ya ndako oyebi ke mabala mingi eza na baproblème
mabala mingi eza na ba danger, eza na makambo ebele, séparation comme yangai, oui 10 ans, kozanga kobota, kozanga kimia eza raté maman mususu afanda na libota kaka pona mwana, mais na lingai kozwa ngo nazala mwasi ya gouverneur. Yango il faut que bala gouverneur Félix Oazé quoi. Pona obongo la. Ye eza kaka kombo. Naza esclave ya Nzambe. Oui na yebi, eza kaka kombo Oazé quoi. Na film wana. Yoka, soki Nzambe lelo alobi na ngai par exemple. Soki Nzambe alobi na ngai par exemple. Ah, problème ezate. Soki Nzambe alobi na ngai, na bota mana libota mona lo bango kaka. Par exemple na bota libota na Kofi. Kofi azala ya na ngai. Et papa na biso na mama biso bakufa, Kofi ye atikala responsable na biso. Yebisa so na liam bongo nete. Asuki wa. Alors Marie Misamou lelo so komi pasteur. Église au kozana ngwe ozandenge nini olingeza ndenge na kokoma te tanke Nzambe atindinga te balobi na komi golo atindi frère Patrice wana Nzambe nde muta permettre ki na nzela na ye ta mususu esala mabongo mais oyo etindami ya frère Patrice eza etindami na ngate nazo banga nabela hémorroïde o Nzambe frappaki ouais hémorroïde oui ngande naza boy ngai non nga za koko tangu yozo yoka déjà maloba na ngai faut obenda idée musika hémorroïde angwe lakisi eliko lakisa na mboka moko boye bazwaki arche de l'alliance leo bazwi arche de l'alliance wana or que mibeko ekoko fanda na mboka wana te Nzambe afrapaki bango nyonso na hémorroïde ezaki na moto moko uza azwaki arche de l'alliance elingaki ekweya azwi yango abongisi yango basunga Nzambe te yango na boyi na sunga Nzambe na nzela ya koteya na nzela ya kokoma pasteur de peur que nazwa problème na vie na ngai nalinga na sala na mema mokumba o Nzambe permettre na vie na ngai na mema yango na kokoka ko surmonter ba pasi wana que na kamata nazwa par exemple na teyaka te na nzela ya kotonga église ya kosala boye na kati na sali yango po ekomi à la mode non ndeko nanga Patrice so Nzambe atutaki ye na ndenge na ye ngai pe Nzambe asala nga na ndenge na ngai. Alors Marie Misamou tokomi na deux associations moko ezali dirigé na Patrice Ngoyi Musoko frère Patrice mususu ezali na Charles Mombaya yo zali côté nini nayebi so na koloba nini relation nanga beaucoup plus na bango toza na bango bondeko mais na mi réservé koloba puisque eza lokola piège moko boye so lobi na nga na ke kota papa Charles koto ba mona mabe so lobi côté na ke côté ya papa Patrice mabe parce que na yoka ki kombo asa bande ko na nga na lingi bango mi na yoka ki kombo ya yote na ba kombo frère Patrice atangaki soka atanga ingate yende mutalobi me ngai côté na ngai na boy koloba baza bande ko na nga bango nyonso naza côté ya batu nyonso na koloba bongo. Vodacom, leader dans le monde cellulaire.
Bravo pour la sœur Marie Missamou. Alors, Marie Missamou, on a tout pratiquement une chanson, il y a Mystère du voile. Alors, titre d'Angonini. Eza Bilaka. Bilaka, hein? Très belle chanson, bien rythmée. Album est déjà disponible. Kalamingité, puisque n'a pas tout déjà comme disponible, moi, un mois déjà, il est qui. Si koyo, awa, na semaine, on est toujours, bongisa, toujours préparé, en gotam sous les 15 déjà, Kobima. Ok. Alors, musique chrétienne, les lots, ils appellent Naïd Parade. Est-ce qu'à travers sorti album, Ozo espérer, ou retrouver place Nayo, que tu as eu tes évangélisation, mais compétition pesa makasi, la musique chrétienne, les lots. Ozo espérer nini na mystère du voile. Expérience nanga kaka, expérience nangai, juste peuple anzambezala nourrit bien, ezala bien posé, et puis peuple anzambe et répondre n'a pas besoin à peuple anzambe. À ta peuple anzambe était mais et répondre n'a pas besoin à mutunyo sata za païen et répondre n'a pas besoin à bango. Puisque yango ndi muteza mutuya. Les ongi sont na place aux alaka. Les ongi sanga na place comme que aux ongi sate mais nzambe ndi mutayebi bomo ngai. Nzamba za capable na préféré les ongi sanga na place nangai te puisque souffrance on a les cas qui nango tam susuwana bino tam suboyeba ki angote. Tam suboyende na za mieux. Na préféré nzamba sa nango ya lingi. Soki akozongisa na ndengo ya lingeli na nzelo ya kolinga memelanga amemelangai puisque yende mutayebi futur yende mutayebi temps nanga ayebi temps nyonso yende mutaza mettre ya circonstance pe ya temps ya memanga ya memanga sa nanga ya lingi. Pourquoi nzamba sala mwana koli abali pe akufi. Pourquoi nzambatia mutuko botama mutuko kola mutuko kufa. Lelo Marie Missamou azosa la carrière moko nzambatie Marie obanda na âge o pour sukisa na âge o mususu kozwa relève ko kende boye. Marie Missamou par rapport à la réputation, au batuba kola kayo, au batuba. Sakayo, au benyango étiquette. Étiquette, ouais. Très belle réponse à tes détracteurs. Pas monoko, n'engem biliadela loba, monoko n'engeza mbeli à koswana. Naza monoko te mais nabanda bomwa nanga, nabanda kokulubati. Nyoso tu ezaba ba miracle o nzamba zusa na bomo inanga. Vodacom, leader dans le monde cellulaire. Olati pe kitoko. Na tonaka film te, na laksaka ba densité mais na tonga rapé. Absolument. Na tsa rapé ba suki ba nga misusu ngam na sali bango ba suki et puis ngam na créer lamba oyo. Lamba oyo na linga ko lamba yo mo. Ngam na tongaka. Na sala makambo ebele, na décora quand même Cinemax, bon mona ende na décora ki Cinemax. Donc ngai moko mwana mwasi. Pona ko loba, batu ba yebite ko nyonga na lamba ka très bien. Très bien alors. Ndenge na lati boye na préféré na lata nanga ko femme africaine mais liko lobate ke bilamba mususu ezangi mais na lingai na lata boye na lati lipapa nanga ya se na lati jupe nanga excellent lipapa ngo. J'espère que comme mingi te pour voir benga so basumoki. Donc voilà. Bon, na lati boye pour na valoriser juste coutume ya mboka na biso te mais oui coutume ya mboka na biso mode ya mboka na biso. Vous avez une femme avec un grand F quoi. Marie Missamou na musique chrétienne au monde a quoi apporter nini? N'apporte makambe belé. Neti. Mais non préféré batunde balubangai te. Puisque ngaso na lobita msubo benga oka mensonge. Na préféré uta na motema mutu mususu na mnoka mutu mususu. Mais oyo nga na porta batu ba ebiango. D'accord. Le mot de la fin Marie Missamou? Ah mot de la fin nangai. Waouh. Émission Silly. Tu peux respirer maintenant. Na voilà. Respirer. Ouais. Na affronter les kambo oyo. Tamsu na vi na kokai ko affronter en côté. Likambo nini? Émission na yo face B. Gloire à Dieu. Na affronter yango. Na ebi ke bato nyos to ba Rolanda yango. Ba oza nourri.
vraiment bakopambolama po malobo nza lokola kamati maloba na nga tiango mungwa ya lokwa biloko na olia batie mungwa biloko batiaka mungwa te za mai mai lokwa maloba nga batie mungwa yango na affronter émission yo nzamba zone lokumo nzamba pambola Vodacom nzamba pambola Face B to bandali solo kala ya Face B yango so mo na pemi ouais vraiment na pemi. Merci beaucoup. Lelo Marie Misamu azosala carrière moko nzamba tieye Marie obanda na âge o pour soutenir na âge o mususu kozwa relève akokende boye. Kumama kolo tata kumama kolo tate yele baba kumama kolota kumama kolota te na motema yelele yele baba kolole hayo yo yo hayo yo yo kumama kumama kumame na motema hayo yo babe hayo yo babe hayo 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 na motema kumama kolotate kumama kolotate yelele yele babe oh yes Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous retrouver avec ces chants d'adoration et de louanges interprétés avec beaucoup de foi par la sœur Marie Misamu que vous connaissez très bien. La sœur Marie Misamu est donc notre invitée avec laquelle nous allons parler non seulement de son nouvel album mais aussi de son parcours musical, surtout que nous recevons Marie Misamu pour la première fois dans le cadre de cette émission sponsorisée par Vodacom, leader dans le monde cellulaire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons donc avec vous saluer la sœur Marie Misamu. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans Face B sponsorisé par Vodacom. Merci beaucoup. Alors, sœur Marie, na sepeli mingi parce que tout bandi pendant la prière, hein, parce que vous êtes très attaché à la prière. Prière ezali d'ailleurs titre à un des albums où bimisa na carrière na yo. Alors Zembo wana ezali titre nango nini pourquoi kaka yango pona début à émission na biso alelo. Merci beaucoup. Nzembo wana soki na yembi yango nanu ebimi na album te eza juste kaka na kati ya cuisine na biso tozo préparer yango nanu à la longue to obimisa yango mais na préféra ka kozwa yango po yango ematisaka susu kiti ya bokonzi na nzambe pesa ngai posa ya kopusa susu pembeni na nzambe. Musique yango adorara lelo nzambe obandi yango ndengeni oye nango ndengeni. Merci beaucoup wana vraiment eza kati na ngai eza eloko oyo na ko forcer te na ça quand même pas et outil vraiment na nzela na nzambe ngolu wana nzamba tchakati na ngai na ko quand même ko expliquer ngo batute donc na bandi yango na bomwana vraiment makasi na 9 ans ezaki mokolo moko boye ba bengisi biso na église pour na sambela na Pentecôte ba bengisi biso babi bazana besoin ba na âge o ba fille ba garçon ba ya bazana likambo yebisa biso leur to komi babi bali to sala chorale moko pour la chorale d'adoration
nandimaki nakoti mais elikamba kokamwa epai na ngai ntango naza koyemba bato baza kosepela na ngai batie mpe lisusu danse mpona tobinaka batambourin bani puiske nasala mpe danse soki nazobeta bato bazosepela na ngai nazoyemba bato bazosepela na ngai oyemba nini ntango wana mingi mingi bazali nde koluka mayele oyo ya mokili nakamati mokano nasalela na ngai Yesu nzambe oponi ngai otimi Allez, bravo pour tellement eza ya kala mingi. C'est toujours avec Vodacom. Ok. Merci beaucoup. Donc, tant que vous avez bango, bazo sepela. Ouais, bato bande ko sepela et puis ko sepela ka pambate nzamba bande ko sala na nzela na bato tant que bazo yoka bazo bongwama et puis bazo comprendre bazo croire que eloko euti pas inangate et euti pas inanzambe. D'accord. Mais alors à quel moment est obima et penda ko se faire sentir? Bon, comme qui na moment moko boye, to komi ko sangana, par exemple danse, to komi ko sangana par exemple bananjili, ya église ou ya Pentecôte, ya Pentecôte. Non, nazamo nanjili te nazamo na masina, asina sans fil. Na Chine. Mote na bango nyoso bazebe na kati ya Vodacom. Nzamba pambo la bango. Tozakita mto sangani, tozoyemba, bango ba beti biso pe to beti, bango ba yembi biso pe to yembi. Malembe nzamba eko sunga na ko découvrir orchestre moko Shalom na kati orchestre wana bande ko beta na instrument puisque biso kala tondo beta ka capella tondo yemba capella tozo beta ka minoko boy sans instrument ti nzamba iko sanga grâce na kutani na ba frère wana na préféré qui vraiment bango ba encadrer ngai puisque ba prophétie bande ko make Marie na ko sala makamine na bomo ina yo pour na koli na famille moko eza vraiment ya malonga te puisque naza na affection ya papa te mais na tango wana naza affection ya papa te puisque atiki nga na 4 ans na âge à 4 ans ou comprendre vraiment makambo ya vie et makambo mokilité nazalaki vraiment kutu pona koloba na komo benga papa kala mingi te donc siko dasuki quoi. Bon, Kodasuka, non, mais eza eloko moko oyo nzamba consoler motema na ngai quoi. Donc loko la consoler ngai il faut na manifester ngo et puis il faut mona na miso na bato ke kala Maria benga ka bato ba papa te mais soit ko benga donc nzambe asalaka makambo bato tamsu ba ko salate. Ok, donc bah encadré on a ba frère. Ba encadré ngai, l'air ba encadré ngai vraiment na ko fanda na nzela ko encadré wana ndesiko yo na ko kuta na frère de baba, frère de baba peso encadré ngai bengi ngai na imba na album na Mosamalia, nde na imbi na album ne Mosamalia, nde na ko yebana. Alors na album on a oyemba ba duo sana de baba etikala lelo histoire ya carrière na yo. Alors potozonga mo baba frère de baba et puis na frère Mekano. Voilà, et puis Cool Matope. Non, pas Cool Matope. Cool Matope, naïmba na été, mais naïmba na leginaï. Guy Matope. Voilà, frère de Baba Oyazana Bukavu na cadre à évangélisation. Voilà, donc titre nango soussouni. Nazirea. Et l'axinine. Consécration. Ou liba titre makasi. Mystère du voile, consécration. Tango ba moana Vallée à Banca. Tango ba moana béatitude. Tango ba moana eza ko se retrouver na kati ya Bible. Tango ba moana eza ko se retrouver na kati ya Bible. Eza eloko asikate, eza eloko oyo ya ko bimisa yango. Pour ceux qui ba bi gloire à Dieu. Directement mutuno ça comprendre que na komisi nzambe gloire à Dieu. Mais ce que le bin Nazirea, il faut limboler la bateau, Vallée à Baka. Il faut limboler la bateau. Eza eloko ngaka beaucoup plus ndenge yo au sali émission na moko eza ya ndenge na yo bato mosusu baza nango ya ndenge wana te donc pona roloba au bakisi un plus na okumisara yo voilà au bakisi un plus comme ngai nalingaka koloba te nzambe na commission na tondio nalingaka kozwa ba mots oyo difficile pe ko traduire yango na peuple nzambe po ba comprendre pour mosusu ko kozwa ngo ka boye mais comprendre yango te mais soki yo nzamba sali yo ngolo ya kofungolo mwa maele muke ya ko comprendre ba mo mususu pona nini te okoko pesa on pe baninga. Mais est-ce que vous en avez souvenir ya nzembo penze bimisa yo tango bandi carrière na yo na musique chrétienne? Na ngai mabina ngai nani na koko ya ko changer yango soko landi bien
Tam sou musique oyo batu bande ko mona kaka musique ya kaka ya bongo, musique ya kaka bongo, mais siko ekomi na ndenge mususu landa ba clip ya batu nyonso o sentir que soki ekomi tango ya sebene bapini. Pona koloba David babina kapona nkolo wana bongo nga Marie Misamu soka bina ngai na bina tam sou na nzela ko bina na kotoka wana kutu science soko tali science osuka science. Soko toki yokoko bimsa ba malade msuka na nzoto na yo bongo po soki na bine nzambe na toki pourquoi pas nzamba. Alors Marie Misamu utaro bali kambu ya instabilité peut-être yango pende mutu ba chrétien mususu ba zorama ba distance na bango parce que instabilité on est par exemple les lots tolobi déjà il y a des baba. Mais ça peut un moment morobo et bamona qui au trop pembeni à Sony Kafuta na ba croisade na enyoso et puis plus rien. Pourquoi? Et ça continue. Ça continue. Pas comme avant. Pas comme avant, je sais pas, mais ça continue. Pourquoi ça continue? Puisque et loko nzamba tchekati na ngai izakaka. Oh nzamba tout ki motema na aluka ngai izakaka. Tant qu'ils ont continué kaka, tout travailler na ye. Donc travailler na mutu nyonso lelo boso ki nzamba salinga grâce ou bien sali mosali moko grâce ki afongole miso mona bulamu onga na zanango to ba capacité na zanango soki atindi alobi ke kendo luka Marie Misamu ngai nani voma liboso pasteur Sony ba musicien nyonso s'il vous plaît ba musicien nyonso ba kurbaka ba kenda repai na papa sunga biso papa salaboy. Bongo ngai nani Marie Misamu na kende kaka na kaka ou bien na imposer soki nzamba tindi to zava na likambo instabilité pasteur nonani pasteur nanga pasteur Shadrach tilelo zakuna nazaka kuna elo mo échanger donc ezaka église na yo attache tilelo esa église nanga o na liaka liloba na nzambe. Voilà. Alors les lots parce qu'il y avait des problèmes avec Shadrach apparemment. Besoin problème. Problème besoin? Yo moyebi. Mais je sais pas moi. Bo yokani bo se réconcilier. Ah ben non. Tout ça très bien. C'est comme on bandi français. Tout ça très très bien. Bon, Coco ça la français à la moins facilité. Non. Donc tout ça bien. Voilà. Asa papa langai. Aza papa nanga o ba bina kati anda kuta mususu mabe zanga kateni nité mais je ne crois pas ceux qui yangonde na koko ya ko beta c'était ce pasteur nanga salinga mabe ou bien nga na sali pasteur nanga mabe puisque incompréhension exact exister c'est naturel. Donc pour roloba ceux qui yo ki wana eza yango tant mususu wana pesa mensonge. Instabilité ça par exemple likambuya yo na producteur no ya Glen Music qu'est-ce qui s'est passé vraiment parce que c'est comme si à partir de là beaucoup de difficultés aussi et banda qui ponayo. Pourquoi? Ba difficulté à qui pourquoi? Asaki le quoi papa langai. Moto oyo nakata ki kutu liboso yende muta découvrir kinga na album oyo ya Mosamali ya papa de baba. L'air à découvrir ngai albina linka sœur wana to sa bosane boyemba nae nde to yake osa nazirea. Carrière wana na bina ebaki angote malgré nazalaki moto nazaki na ba promesse na ye mais na ebaka carrière angote monde ngo ndenge ezali yende mutasunga kingai yende muta eda kingai et puis leur toeko tika na boembala moko directement et sali instabilité mo wena vie na ngai c'est normal. C'est normal na koko zana producteur na koko zana katia libota directement libota na ngata msu parent kufi ou même ndeko kufi bande ko sunga biso directement instabilité koti. Gloire à Dieu. Marie Misamu yeyo. Parce que ma question c'était par rapport à relation qui sentimentale tu avec un professionnel. Asa papa langai. Asa papa langa odo yebana na mobile ne ko le kabenga papa. Ah non. Alors c'est comme ça yo peut osa mobile nanga. Puisque nous avons un papa. Nous avons ce témoignage dans Gaïawa. Nous avons ce témoignage et beaucoup plus. Nous avons tout parlé vérité ou tina samotema. Tant qu'on a benga qu'on a téléphone to benga anga na yambara nani. Mais na suki c'est tout le bakara na yambara na yambara papa. Papa est un signe à respect. On a perdu qui ça fait longtemps et puis na ko embrasser on a comprendre que est un signe à respect. Il faut na pesangwe pas. Ton chéri peut être aussi ton papa, non? Ben oui, pas de problème. C'était le cas de Glen, non? Ah mais non. Pourquoi? Ah mais non, quand tu parles français, c'est beaucoup plus ça.
Vodacom, leader dans le monde cellulaire. Alors Marie Misamou, donc tu as que beta du solo à producteur et tu qui précisément na Kaya Glen, pratiquement à l'Ansakio, pratiquement Bukabwani nae pour des raisons où on a notifié expliqué malheureusement parce que ils ont facilité, hein, sur les hommes de connaître problème d'un producteur, non seulement problème à Makambu Yambongo, mais je crois que problème il y a sentiment. Et là, ma maman est belée, la musique à Congo, ils ont la musique chrétienne, mais wana ils ont la musique dite païenne. Et la rabango, mais ngalokula nanu elanga été gloire à Dieu, non ozala ekenge, puisque babi ba misusu eza bazar ba se serva kalokola banda kisana biso. Les lobo soki ngai na signé contrat par exemple na moto moko boye, na koyeba ndenge nini ya kokende na ye. Est-ce que bala Marie Misamo obala? Marie Misamo abala. Obala yimgoni.
soko oyebisaki ngai na ngai nayela yo photo na ngai ya mariage na ngai nayela cassette na ngai ya mariage yo moko olinga komona olinga loba mwana oyo kombo ya véritable papa nani kombo na ye papa ado bobotine bana boni nabotine mwana moko aza na Londres kutu anniversaire na ye eza vendredi au le 13 mai akokisa 11 ans libala esalemaki il y a 11 ans. Oui. Et ça, il y a 12 ans, puisque là, on a côté Nanda kwa libala, ndesiko na eko zoazemi, et puis moi, on a biso, à 11 ans, kalamingité, donc vendredi ou le 13 mai. Nous avons besoin de permettre, nazo kindo fêter nae, naza na invitation, babing singay, na Irlande, le 29, le 28 oyo, nazo kindo beta na Irlande, et puis, moi, on a rejoindre un gars. Alliance, yango te mute sali libala, motema. Motema nde mutu yango nde mutu olakisa soki nalingi to nalingi te. Ok, nzambe pe apimela biso toyeba mitema bato oyo anga motema eyebi soki nalingi to nalingi te. Donc mpona koloba alliance c'est rien nakoko lata alliance mais nazosala parce que mikolo so lobi obala te na musique chrétienne ekomi mwa ngambo mais so nalobi na bala te na musique chrétienne ekomi mwa ngambo message pe existaka te na kati na Yesu mikolo ozosimba kaka na mwa image moko ya stabilité ya mariage ya image ya stabilité vraiment la raison lelo loba yango parce que naza na raison te naza na raison comme naza na raison te mais puisqu'ils a réel eza vérité que Marie Misamo akotaki na ndako ya libala Marie Misamo abala Marie Misamo aza na mwana aza na Londres ozaka na mwana moko naza na mwana moko Marie Misamo abala Marie Misamo abala nde nini abala vierge. On est à précision beaucoup importante. Marie Misamo abala vierge. Et puis ndenge na zaboye na yebi libala ndenge zali. Marie Misamo ba mona yeka bongo. Nazo za pe ba question nous tout na ngape Marie Misamo azabo. Tant ozoka déjà ko bala vierge. Na bala vierge. Naza na mwana nga moko aza na 11 ans. Mwana ana lelo kombo na Hérite. Po bimara ke oza na bana mibale. Naza bana mibale te. Tina nini kosala ngai mwana na memi na libumu na pasi oyebi kala na bandeki kozala soki neti namoni mama non yoka bokabwana akenda Angola non c'est le pasteur Shadrach akendaka Angola sikoyo ntango aki Angola bobebani après abebani na nani non, mais Angola, et puis après, est-ce que c'est faux? C'est vrai, parce que les lobby, qu'est-ce qui s'est passé en Angola là? Angola, au fait. Oui. On a 10 ans yangoyo. Papa ado? Oui, papa ado. Azan Angola. Bon, c'est réconcilié. Toujours qu'il a 10 ans yangoyo, Azan Angola. Réconciliation comme réconciliation. Azan à Londres, Azan en Angola. Oyo Azan à Londres, moi nangai, il y a 11 ans. Parce qu'il faut préciser. Oyo Azan à Angola, des papa ya moi nananga, oya balangai vierge, oya balanga na libala. Bandela sous malamu, parce que c'est là très important. Et là, très intéressant. C'est-à-dire, Marie Misamo à Bala. Ok? Bon, Marie Misamo à Bala. Azana Mwana, Azana 11 ans. Na 11 ans, comme on a hérité, Misamo. Ngana lobi, confusion mouezara na mutu moka kenangola. Est-ce que mutuana kenangola, yende mtazana Londres, na Mwana ya 11 ans, to... Pour comprendre directement, c'est facile à comprendre que Batoubaï bivi nangaïti. Mobali ou abalangaï. Mobali ou abalangaï. Abalangaï vierge na bandeli sousou. Puisque c'est très important. Très important. Très important. Bandela sousou. Abalangaï vierge. Yewana koti sanga na ndako libala aonora ngai alatsanga bag na lata voile yewana akoti sanga na ndako pe abotisa ngai mwana moko mwana wana aza na 11 ans sikoyo aza na Londres donc kombo na Hérite Misamo. Ok. Voilà. Sikoyo il est pas en Londres papa ado aza na Londres te aza na Angola. D'accord, mais tant biso yoka place okenda Angola te siko bokutana tokutana te ça fait longtemps. Beta li sola Angola kala. Oui, na beta ngo kala puisque eza réel, eza vérité na ngai.
mobile nanga soka za na Paris te na koko lobate ki aza na Paris donc soka za même na o na lubwa ko soka za wapi directement na lobake mobile nanga za esika boye donc vérité nanga yangwana na kutana na ilisute histoire moko très compliquée eza mokumba na ngai o tamsunza ma permettre ngana memango eli ko lobate ke nazaki infidèle eli ko lobate ke nasaka mobulu avant yango na lera moninga lobi nanga o azane soutina te non nakotaka vraiment libala ndenge wana ndenge na uti ko yebisa bino libala anezali malgré za Angola libala ezali malgré za futur na ngai na ebi yango te sekele ebomba mipai na nzambe leo bina koko beta tolo ke libala ane ezali tamsunza ma permettre ezali sute comme pe na koko beta tolo libala ane kabwani et puis tamsunza ma permettre ke tozala donc tika nzamba kambanga ndani ngakamba puisque ya ebi futur na ngai. OK Marie, pour te clôturer aspect à libala na yo pour tout ça sincère oui ovukango biso Marie na lingo sa face B ngai ba musique wana mtelisa ngai musique wana l'air bato bafinga biso babosa na kake il faut battre la réputation na biso pour yango nde mutetinda ke ba diable ba démon ba lenga liboso na biso tango yoza ko etalenga oza ko ba n'importe quoi oh yo yebité c'est étalé na 10 ans na to bazo ko étalé naza ko étalé te puisque musala o naza nango les oreilles hein musala o naza nango eza ya likolo na ngomba eza na se ya mabilité na likolo ya ngomba ba mona mutu facilement donc 10 ans de fidélité wana na oyebisa yango soki na bina yebisa yo yango okukwanga comme okwanga te olina distraire mais ngana croire yo na fidélité to na moi kwanga na fidélité libaku na nzela kwanga na fidélité oyebi ke naza mwasi kitoko naza bien mais soki nazalaki fille moko oyo kaka ya loyenge nde bato bamonaka nakota mabala combien pe na bima ben nakota pe na bima puisque ba proposer ngango yango na lobi bag eza nango alliance eza nango synonyme ya fidélité te ba monaki ona ba musique parce que moni Marie Misamo moni soki muto ayebani lokola yo ezali toujours normal bato baloba ndenge bazoloba mais on dirait ezalaka kaka yo toyoka yango mingi pa basi oyo mosusu bayembaka te bango mpe baa na succès bango mais pourquoi kaka yo gloire à Dieu est-ce que quelque part naluki yango mpe na makasi te ntango mosusu soki mobali nanga azalaki est-ce que yebisa ngai jusqu'au point excuse-moi il y a l'isolo et bima tango l'isolo ane bimaka ya excuse-moi de le dire hein, mais je suis bien obligé de le dire parce que ça très simple naza na souvenir ya nzembo te mais naza pe na souvenir ya album puisque na kati album wana o babengi les dieux o babengi pardon babengi Nazireya eza na banzembo ebele na kati banzembo wana la reconnaissance et tout abatou les dieux qui connaît tout nzembo o ya frère nanga Lifoko et tout abatou Nazireya ope na uti koyemba et tout abatou donc pona roloba nyonso tout et contribuaki na kati ya carrière nangai pour etombola ngai pona bima. Ok, alors Marie Misamou, on a l'impression que depuis album on a qu'on a des babas, après plus rien. Pourquoi? C'est dû à quoi? Balobi, il faut qu'on comprendre étape et l'eau qu'on surtout ils une étape nango. Tango ba révélaka moto secret moko boye et ça la question mais tango umeli kati na ye et comme stable aibi ke nzambe soki neti na bandi ko sentir déjà boye c'est que nzamba linga lo balangai donc directement a comme moi ko comprendre message na nzambe écoute na nzambe pona ko loba leur mari misa mwazala qui révélé na mission na bateau c'est normal qu'il y ait en pleurs wana mais gloire à Dieu Marie Misamo a comme stable stabilité stable oui instable pourquoi puisque carrière yango na kota ki yango sika na yeba ki yango te na âge nini nzembo to na sala ki yango na koma ki déjà na 23 ans voilà donc pour roloba na bandi yango sika et puis na ko pesa ka exemple et bandeli émission na yo ezaka ndé monte na émission yo puisque siko comme stable ta mususu e bandeli za ki bongote o bande ko meka meka moi moke pourquoi pas ngai puisque babi nature peut enseigner kabiso
musique chrétienne na makambo émission na ndimite ke ndenge moko Marie Misamu eza na kokolo bango eza ndenge moko pourquoi eza ndenge moko puisque eza carrière ya mutu lelo be Marie Misamu azosala carrière moko nzamba tieye Marie obanda na âge o poko sukisa na âge oyo mususu kozwa relève ko kende boy émission pe ndenge moko chaîne oyo epesio elobi pour mu kende obanda na âge oyo obanda pardon na date oyo poko sukisa na date oyo ba contrat ndenge bosalaka donc pour rolobake soki nzambe lelo atelemisi nga lobi Marie Misamu telema osala asosala nanga oyalingi plus tard pa kosala na mosusu plus tard pe akosala nanga susu koleka makasi pona comme une expérience. Ok, voilà. Mais au-delà ya likambo ya expérience Marie Misamu soki totali na musique na biso ezala ya oyo bolobaka ba monda na ya bino na likambo etali ba chanteuse bato ba basio ba embaka de constater que carrière na bango ezalaka souvent et réussissaka mingi soki encadrement moko ezali soki tozwi na ka ya ba musicien na biso ya obobenga ya mokili totali ba Pongolov par exemple ou quelque part pe j'imagine ba inspiraka yo bazaki encadré na bato lokwa ba Suzy Kaseya ba Mpopolo et donc ozo sentir que suivi ezali pe mutu azo vandisa soki toke na ba Betty Masikini to na ba Gérard Akwesson to na musique chrétienne lelo tozo sentir par exemple ozo ta ba net ba Laure Mbongo azana mobali na ye on a l'impression que quand il n'y a pas d'encadrement il y a un problème est-ce qu'ils ont encadré? Merci beaucoup. Encadrement sur une talango bien ça kalibala te. Parce que Suzy Kaseya babala na raté l'église na Pongolo. Donc pona koloba encadrement langai na koko bimsango tamsuna miso bato boete mais botaka longtemps ngala salle na mosalo malgré ko finga ko minimiser kotonga koloba n'importe quoi mais Marie Misamu toujours aena polé et pas problème mukendi pona koloba ke nazana moi classe moko oyo nzamba zo continue toujours kotangisa ngai et puis azo tangisa nga na nzela basali na ye na nzela entourage même na nzela na bino boko kosunga nga donc pona koloba encadrement ezaka mutu moko te mutu nyonso ko encadrer nga et puis nazana mbatu nanga ba encadrer nga mais rien n'empêche qu'il y ait aucun conseil na yo. Parce que Tango Landi, album moyo, titre non Naziria. Naziria. On sent l'encadrement de Debaba. Pourquoi vous continuez à te? Parce qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Pourquoi vous continuez à te? C'est dû à quoi? Tu changes équipe T pourquoi pour asa dekolanga katina Yesu. Mais tu as quel soudio on a te? Ce qui dit on zamba sana biso alinga sala. Voilà. Donc pour la koloba ce qui vraiment nzamba ko permettre les sous to travailler na oboyate. Parce qu'ils ont mosali na nzambe, aza mosali na nzambe. Bato mingi baloba ke Marie Misamu a comment séparer azar sous bien te na papa de baba. Lobaka naza l'extraterrestre. Naza la moto nazanga biographie. Donc ceux qui n'ont autant de biographie, pourquoi pas autant de papa langa, puisqu'elle qui n'a pas langa. Les lobos sont babi batanga ba journaliste, on va porter pas un plus. Pourquoi pas autant de ponayo pour les qui n'ont pas langa. Donc pour la roloba, na bouna za l'extraterrestre, naza moto oyo azana passé na ye, azana présent na ye. Il y a un débat ba ezali likambo cholobate instabilité et peut-être il y a kizungu zungu qui juste après album Nazirea. Non, pourquoi kizungu zungu? Parce que son nazaki na kizungu stabilité. Non, na sens au nazolobela, nazobela na sens nini. Mutu nyonso tango aza ko embrasser loko. Par exemple carrière. Moi vertigé aka. Surtout sur ça le succès. Mutu ayebite à côté na monde wana sika. Tu peux ça exemple. Pourquoi nzamba tia mutu ko botama, mutu ko kola, mutu ko kufa. Pourquoi nzamba sala mwana koli abali pe akufi. Pourquoi nzamba sala apesa batu mayele basala introduction dans la lettre développement et puis conclusion. Pour la rolobake et loko ils ont un impact nango. Marie Misamu azaki révélé ce que Marie Misamu a commis stable et puis na habité futur parce que futur na biso nzambene mutayebi yango. Alors quand on regarde Marie Misamu aujourd'hui, on a l'impression que ba chrétien penda engagé ba mona ko nire mutu alibanda mutu apembeni te. Selon toi ils a dû à quoi? Pour nanga na kokoloba so ba mona nga mutu alibanda. Ouais. Lilo be muta koko rejeter ngai. Batu ba koko mona nga nazanga sens te na vie.
mais soki nzambe wana azobatela devant bandoki devant banganga afongoli nga porte na ye alobi Marie Misamu lokolo beti porte nafongoli o porte okota okoti akotanga na kati elanga na ye pe azokonte ngai azotanga nga besoin na ye soki lelo alobi Marie Misamu nalingi oleka na émission oyo mpona opesa peuple ya nzambe liloba moko bo oyo ya kokonsole oyo ya koadore ngai azobenga nga besoin na ye na préféré nzambe abenga nga besoin na ye po balobi oyo ya likolo soki ekangami ya se pe ekangami na likolo so efungwami na se pe efungwami ntango mosusu eza nango konki na ngai konki na ngai nabengi nini eza futur na ngai eza pardon baproblème na ngai baproblème oyo ezoyela ngai lelo boye eza konki na ngai kozala bazomona ngai pamba. Mais tant que nous avons ok, Marie Misamu, est-ce que ça peut être peut-être par rapport à ma clip nayo, il va te voir par exemple qui va chorégraphier les kitro au lieu peut-être ils a la plus une chanson d'adoration, bah mon appel adoré que bah chorégraphie na nenga mukete. Est-ce que au monité quelque part attention aux autres d'ailleurs au lieu d'aller vraiment dans nzambo yozo komi c'est la biso ndeka na uteko ebisoso tozongi lisusu betape beleza kana kati ecclesia la kisi église tant adoration ezali tant il y a louange ezali tant il y a exhortation ezali tant il y a prédication ezali il y a méditation ezali mais pour nangai voilà nous sommes pour la danse na bomwana ezaka wana te bongo lelo bosoki nzamba tie kati sincère nangale le solo naza très sincère na yo te naza très sincère na vie nangai donc tant le solo on a par exemple il y a Mipende il y a Marie Misamu kolaki yo na nzoto elataki yo ogiraki yango ndenge nini parce que moni masolo nous akondire elengika kote wana soki nalobi boye esala inga pasi te soki nalobi etutaki ngai te na moto lokuta moto moko talinga babwakela ye mabanga moto alinga babwakela ba fleur et puis so olandi vie ya Marie Misamu na profondeur nango oyokelanga mawa mais mawa na ngai nakokoleka te na télévision nayebisaki pasi na ngai eza boye pasi na ngai eza boye puisque moto na mokili atobetele liso banda tongo ti pokwa nayembaka na nzembo moko boye nalobaka ata naleli nalembi ye bato bakoseka ngai koseka ye eza kaka yo nzambe na ngai ye yo ndo yebi vi na ngai ye Yesu pape ezaka nzambe muta ebivi na ngai nakoko banda tongo ko expliquer bato mais soki muto akangami kana parti na ye abika ka koloba boye mabe po na ngai na convaincre ete loba nzamba sala oyo alingi mais album oyo sekelo nga na bimisi opesa nga raison soki ozana courage okobenga lisusu na fanda na kiti oyo otuna nga lisusu loba Marie Misamu oza mosali na nzambe yango lelaka pamba na ba clip naza sensible na batu bayebaka te nayebisaka batu sensible en quoi parce que on va confondre puisque bomoni yango na bolingo te naza sensible en général c'est eza vie nanga naturelle na ko changer yango jamais pour lelo boy oyebi question na bina bandoloba mensonge lelo lobi lo kobenga nga ou bien na baluki na simale na ozongo lobi na Marie Bandela makambo lobaki na ko rasuko lobaki vérité ka mutu baloba kango donc pona ko loba eza vie na ngai nzamba permettre na le kananzela wana ye moko yebi pourquoi asana kolela wana batu bazwango ndenge ni kolela wana batu bazwango Marie Misamu aza sensible pourquoi nzamba sala mwana koli abali pe akufi pourquoi nzamba tia mutu ko botama mutu ko kola mutu ko kufa lelo boye Marie Misamu azosala carrière moko nzamba tie ye Marie obanda na âge oyo po kosukisa na âge oyo mosusu akozwa relève akokende boye
Alors Marie Misamou, tant na yokio zolo ba koza mwasi kitoko, ah ozolo bango na modestie moroboy. Est-ce que tango yemba omona rake obengaka batu baya babongwana epa ya nzambe to séduisaka bango? Mabe eyaka liboso, bolamu yaka sima. Eliko loba Boye. Kelilo boye. Parce que batu o batuta makamitema. Nanzela baloyembo langai. Na ba tenue. Nanzela loyembo langai yoka. Côté tenue. Parce que sœur Marie Misamou ba critica kingai ke nalataka pantalon. Mais landa na ba sœur Msusu. Nazanda kisa, gloire à Dieu. Ba critica que sœur Marie ataka rouge à lèvres, sœur Marie ataka maquillage. Mais landa na ba sœur o ba bengami ba santu. O ndenge ba bengami ba santu na batu. Mais ba ataka pe maquillage. Mukomoko boye nga zo binisa ba vérité ou tumto bimisa ngote. Mais nga préféré nga binisa ba vérité. Avant mutu alo balanga na likamabe na boy ba sous question. Mukomoko tali manzaka lango lobi Marie Misamou sert en Christ pour ni manzaka boy. Ba o ba komo nga na préféraka eloko wana soki salanga mwa beauté e ko sunga pe peuple ya nzambe ko sunga pe batu na beauté moko boye na préféraka na tiango sans koyoka soni. Yango na mona rati sœur Marie azarmanzaka propre azaka boazaka boy. Pona ko loba ke na boy na tiango na chambre. Na boy na tiango na kuku na linda bimsongo na miso ya batu. Ce qui est scandalisé bateau, gloire à Dieu. Mais quelque part, nazana moulongo ya sima et belé à bateau. Oh bazo d'un exemple à Marie Misamou, c'est sans l'essentiel. Donc Marie Misamou, tu es bi marambozo lukate na vie na yo. Tu veux comprendre que Marie Misamou. Oh yes. Tangu yo keko bimana waze kwa mobali na yo na film wana osali. Eza na but nini? Ah, gloire à Dieu. Oui, mais que na vu au cas tozo mema. Mingi balinga kutu te Marie Misamou, balinga kutu te ba chrétien, tamsubaya na face B. Puisque eza musique eza na bandeniza émission moko ya bana nzambe te. Mettons Marie Misamou affronter ngo apusani. Tunanga pourquoi Marie Misamou ke lukaka musicien oyo journaliste oyo yambaka batu nyonso. Pona ko lobake. Place nyonso oli loba na nzambe ko teyama ata mutu moko abika Marie Misamou osalango. Puisque soki na lobina sepelisa bato mokili mutu mokili koko sepese le lobi abalukia na préféré na sepelisa nzambe na zwi nzembo wana pardon na zwi film wana kola kisa que moi maman o ya kati ya ndako ebiki mabala mingi eza na ba problème mabala mingi eza na ba danger eza na makambo ebele séparation comme yangai oui 10 ans kozanga kobota kozanga kimia eza raté maman mususu afandaka na libota kaka pona mwana mais na lingai kozwa ngo nazala mwasi ya gouverneur yango wana il faut que bala gouverneur Félix Oazé quoi pona obongo la ye eza kaka kombo naza esclave ya nzambe oui nayebi eza kaka kombo Oazé quoi na film wana yoka soki nzambe lelo alobi na ngai par exemple soki nzambe alobi na ngai par exemple ah problème eza te soki nzambe alobi na ngai nabotama na libota mona loba yango kaka par exemple nabota na libota na Kofi azala ya na ngai e papa na biso na mama biso bakufa Kofi ye atikala responsable na biso yebisa nso na olia mbongo nete asuki wa alors Marie Misamou lelo so komi pasteur église kozana nango ozandenge nini olingeza ndenge na kokoma te tanke nzamba atindinga te balobi na komi golo atindi frère Patrice wana nzambe nde muta permetaki na nzela na ye ta mususu esala mabongo mais oyo etindami ya frère Patrice eza etindami na nga te nazobanga nabela hémorroïde o nzamba frappaki ouais hémorroïde oui ngai non nga za koko tangu yozo yoka déjà maloba na ngai faut obenda obenda idée musika hémorroïde angwe laxi eliko lakisa na mboka moko boye bazwaki arche de l'alliance leo bazwi arche de l'alliance wana or que mibeko ekoko fanda na mboka wana te nzamba afrapaki bango nyonso na hémorroïde ezaki na moto moko uza azwaki arche de l'alliance elingaki kweya azwi yango abongisi yango basunga nzambe te
yango na boyi na sunga nzambe na nzela koteya na nzela kokoma pasteur de peur que nazwa problème na vie na ngai nalinga na sala na mema mokumba o nzambe permettre na vie na ngai na mema yango na kokoka ko surmonter ba pasi wana que na kamata nazwa par exemple na teyaka te na nzela ya kotonga église ya kosala boye na kati na sali yango po ekomi à la mode non ndeko nanga Patrice so nzamba tutaki na ndenge na ye ngai penza masela nga na ndenge nanga. Alors Marie Misamou tokomi na deux associations moko ezali dirigé na Patrice Ngoyi Musoko frère Patrice mususu ezali na Charles Mombaya yozali côté nini ebite so na koloba nini relation nanga beaucoup plus na bango toza na bango bondeko mais na mi réservé koloba puisque eza lokola piège moko boye so lobi na ngana ke kota papa Charles koto ba omona mabe so lobi côté na ke côté ya papa Patrice mabe parce que na yoka ki kombo